Bandeko na ngai na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai lisu mama Deli na liboso na bino na ngonga oyo pona ko partager na bana Nzambe nyonso révélation o Nzambe a révélaki ngai. Yango avana banda na kosenga na bana Nzambe nyonso to bondela. Prêtre Saint-Esprit azana biso to sunga to comprendre les révélations oyo Nzambe a révélaki ngai donc révélaki biso to bondeli. Nzambe papa na biso to pambolo to komisio to netolio papa po toza malamu. Tala ngai na bandeko na ngai nyonso bakolanda nga katikati na video o papa to pesi o merci. To pesi o merci po te o pesi biso souffle de vie o pesi biso pema na bomo i papa pe ozo révéler biso makambo kolo yango to pambolo to komisio. Tike te Saint-Esprit ozala na ngai o na koloba na ko partager révélation oyo pe na bandeko moko na moko o bakolanda nga Saint-Esprit. Zala na biso, sunga biso, ndeko moko na moko olanda a comprendre volonté na o papa, kolopwete olingi te biso to kweya na ba piège ya mungu na satana, yango zo révéler biso makambo o pwete to zala mayele, yango na to pesio merci zala na biso, sunga ndeko moko na moko o akoyoka message oyo, abombi yango po na ye moko te a partager yango pe na bandeko mosusu, sunga pe papa ekine ekipi mobimba o bako partager message o pwete ekoma na mato ya bandeko o bakoyoka yango to pambolo to komisio nyonso sengi na kombo na Yesu Masiya. Amen. Bandeko na ngai avant na kende na révélation o Nzambe révélaki nga na kolobano na bana Nzambe nyonso, en tout cas Nzambe a mona bandeko moko na moko o balandaki video wana na partageaki dernièrement na lobela likamba ba menshi na lobela ki likambo ndenge ba sirène des eaux bayaki kobimisa esprit nanga awa bakendaki nango na mai na lobela ki yango ntuka Nzamba mona moko na moko ba o bati ba commentaire kuna ntuka Nzamba mona bino na tangi ba commentaire moko na moko ntuka Nzambe akumisama pona yango. Lelo na eko partager mes révélations. Nzamba révéla na 2019. Na 2019 batu oyo bokolandanga o deja bolandaka ngai bo nasi bo comprendre kango na lobaki révélation na opesa bino na pesa yango te. Des révélations na eza vraiment base nene ya makambo oyo ebele na lobaka presque moi banda na bwa kaka euta na révélation na ezaki na 2019. Ezaki na 2019 côté ya début 2019. Révélation o Nzamba révéla ngana. Donc révélation ezaki ndenge nini? Ezalaki mkolango to bondelika nde to bondelaka na lali. Na sisi ko bonde na matina mbeto kolali na lali kolalaka na ola na sandika nazo apongi boye mbala moko na eko mona ke nazaki na mukili normal na vie normal tozaki na batu na kati ya lupango moko wana tozo sola na biso nde kaka ezalaka na vie na biso normal boye. Mbala moko to kaka trompette bandi kobeta point batnuso bimi na balabala bamsu bazo uta boyezo beta wapi bamsu bazo uta boyezo beta wapi tozo comprendre te to utaka point biso to bi nini makamni tozo mona ezo betela wapi boy ba moto yoka to eko comprendre ke ezo uta likolo ba moto yoka mungongo ebandi koloba na likolo ebandi koloba ke ekomi temps ya élection mokili o bozali ezo disparaître mokili o bozali ezo disparaître bokozala suna mokili oyo te ekomi temps ya élection batu nyonso bakolongwa na mokili o bozali bozokende na mokili mususu mokili o bino bozokende eza mikili mibale différent monde mibale différent eza pe na mikonzi mibale différent yango wana ekomi temps ya élection mutu na mutu fo apona avote nani oyo alingi mukonzi azala mukonzi na ye
soki yo vote mokonzi wana okende na mboka ya mokonzi wana balobi mikonzi wana baza mibale moko aza na gauche moko aza na droite donc mutu na mutu pona mokonzi nini oyo olingi okende pa na ye bandeko na ngai biso tokomi otalaka nini yango ezoleka nini yango ezoleka point élection ezosalama mokili oyo bozali ezodisparaître bino nyonso bato boza na mokili oyo bokolongwa bokokende na mokili mosusu mokili oyo bino bokokende eza mibale mokili mosusu bamikonzi mpe mibale donc ifu bopona mutu na mutu apona mokili nini oyo alinga kende apona mokonzi na ye soki oponi mokonzi na ye akoya azwi bino bato na ye ale mokili oyo edisparaître bino soki boke kuna fo kopona babeti su point bamikonzi wana baza mibale mokonzi moko aza na richesse ebele na mboka na ye mokonzi moko wana aza na bozwi ebele aza na bandaku mboka oyo bino bokokende ekozala bien kolele ekozala te donc bisengo bokozala bien me mokonzi mosusu aza na eloko te na mboka na ye banzala ekozala basouffrance bandako eza te en tout cas souffrance ekozala na mokili oyo ya mokonzi wana mosusu mbala moko sikoyo mutu mongongo oyo bande koloba wana elobi ke soki abeti point alobi makambo point alobi oyo akopona mokonzi oyo aza na gauche akende na gauche oyo akopona mokonzi oyo aza na droite akende na droite alobi bongo balobi bongo mbala moko tobandaki bandeko na nga tobandaki kopona na mutu na mutu azopona siko nga naponaki mokonzi oyo azalaki na droite batu pe ebele baponai mokonzi oyo ya droite batu pe ebele baponai mokonzi oyo ya gauche soko oponi mokonzi oyo ya gauche oke pe kote ya gauche soko oponi mokonzi oyo ya droite oke pe kote ya droite nga siko nakendaki pe kote ya droite mpo naponaki mokonzi oyo ya droite sikoyo esika tozalaki bato bazosepela bazoba biso mokonzi na biso aza na bozwi mokonzi na biso aza na nyonso oyo biso toponi aza na nyonso mokonzi na biso kote na biso bato bazosepela na ngambu mpe mosusu wana bato mpe bazosepela na ngambu mpe mosusu bato mpe bazosepela siko ngasi kona bandaki kosepela te mpo nazokanisa nga na biso kote na biso nayebisi bato tozalaki na baonga na biso ilo oni ezolakisa biso ke mokonzi oyo biso ye nde mutu akozala na bozwi ye nde mutu mboka ne basouffrance eza te ilo oni ezolakisa biso yango mpo biso tozosepela ke mokonzi na biso ye nde mutu aza na bozwi ebele kuna mpe bazosepela bazoba ke mokonzi na bango mutu aza na bozwi ebele siko ndenge ilo oni ezokoasire biso ke biso mokonzi na biso mutu aza na bozwi ebele bandeko na ngai mbala mo bato tozalaki na bango bandio bananga Adeline toponi na kondima te eza kaka kondima toyaka na kondima ke mokonzi na biso ngabi yango bozosepela boye kaka na kondima lobabi wi biso toya na kondima ke mokonzi na biso mutu aza na bozwi ebele mokonzi na biso nde kuna nde mboka na eza na bozwi mokonzi na bango aza pauvre ana eloko te nga na bime bango pe kuna bazolobaka même chose bango pe bazoloba ke mokonzi na bango nde mutu aza na bozwi bango pe bazaka na kondima na mokonzi na bango ozomona te ke nazokomprendre lo te en tout cas nazalaki vraiment na esengo te nde bato nyonso bazalaki na esengo nga nazalaki na esengo te nga zali na esengo te nazali na kobanga nga nazobanga nga na mokonzi yango toponi na biso kaka boye bongo soki ye nde mutu etombe ke ye nde mutu aza ya mabe nayebisi bato wana bongo soki tikoto ekomi ke ye nde mutu aza ya mabe tokosufri na mboka yango tozokende bango babi te mama Adeline te ekozala bongo te ekozala jamais mokonzi na biso jamais kuna mpe baolobaka bongo bandeko na nga tellement nazalaki na esengo te nazalaki vraiment na susi kati na nga mbamona yoki mongongo moko ebengi nga na likolo Adeline mongongo moko ebengi nga Adeline na bandi koluka mongongo moko ebengi nga mbamona yoki so ebengi nga Adeline tala likolo na tombole elongi na nga likolo
mbala moko bandeko le natali likolo na mona mapate fungwami namoni pa mapate fungwami boye ngala po mapate eza kofungwama na likolo mbala moko natala boye na musika kuna do mapate fungwami boye nazomona na musika kuna naomona lumière moko makasi na musika kuna sikole nazomona lumière wana na musika wana nazoluka natala lumière wana ntoka na banda okoka komona te wana eleka na 2019 côté ya début 2019 on a bino révélation ya 2019 nazoluka natala boye nazokoka komona te éclairage elekaki me mongongo ebandi obima na kati éclairage wana ayebisi nga Deline nga naza mokonzi oyo ya kote yo poni nga na bia bon yo za mokonzi ya kote nga na poni alobi wi nga naza mokonzi ya kote yo poni en tout cas za na kimia po ngai nde mutu naza na bozwi mokonzi ana mususu aza na bozwi te nga nde naza na bozwi na bi merci lokola oasire nga ke yo nde mutu oza na bozwi en tout cas merci ba mwa lobi na Adeline tala na ngambu wana mususu na likolo kaka abina nga na tala na mpanzi wana mususu nde naiko tala na mpanzi wana mususu namoni pa fongoli su likolo mapata efungwami na likolo wana mapata efungwami pe na ngambu mususu namoni mapata efungwami nde namoni mutu moko azalaki vraiment mbinga moko makasi mutango afandaki na nino na trône afande pa na trône penda boye mbinga penda do santi mutu moko aza vraiment mbala moko sikoyo nde natali mba moko wana sikoyo mongongo oyo ebimaki na lumière oyo ezobima na lumière ebisinga Adeline omoni wana yende mokonzi ya bato ya ngambu wana mususu ngabi wana mokonzi na bango abiemba mona moni bato moko baye wana bato ngo baye wana na trône wana esika mokonzi afandaki bato baye wana batelemi wana nde sikoyo bayebisi bango bayebisi mokonzi obengi biso réunion biso ye yo toye mokonzi ba moko atelemaki pe wana atelemi abandi koloba na bango ayebisi bango boyoka bandeko abi obengi biso réunion obengi biso problème ya bina yebi bengi bino po na réunion oyo nayebisa bino makambo boyebi ke totika na mikolo mingi te ngai na bino tozoke na moto bango babi wi mokonzi toyebi abi boyebi ke mikala mingi te ngai na bino tozoke na moto kozika moto bango babi wi toyebi ke toke kozika moto bamo mokonzi na bi oke lokola boyebi yango temps eza lisu mingi te yango nalingi bino bo travailler makasi nazoyebisa bino bo sala boye bomoni ngambu ya bato wana nazomone boye nzambe afongola nga matoi makasi baza musika kuna na likolo nde mapata efongwamaki me nzambe afongola nga litoi nazoyoka bango vraiment boye réunion na bango alobi na bango omoni bato oyo wana alakisi sikoyo na ngambu oyo bato baponaki abi bato wana baza deya bato na biso si tozwa deya bango baa na problème te po bango si tozwa deja bango ngambu o wana musu wana lakisi ngambu o nga nazalaki abi eloko bino bosala boke ko séduire bato baza na ngambu wana mususu boke ko séduire bango bo séduire bango ndenge nini alobi boye bozwa na depo na biso bobimisa nyonso toza nango abi bobimisa nyonso o toza nango bo travailler nango bobimisa bambongo bobimisa biloko nyonso boke kopesa bango bambongo bopesa bango ba voiture bopesa bango biloko bango baoza nango besoin bopesa bango boyebisa bango boye wana zoyebisa bato na ye abi boyebisa bango boye boyebisa bango ke mokonzi oyo ya biso aza na tellement na bozwi ebele na mboka na ye yango atinkeli biso ndambu kaka ya bozwi oyo tobanda deya kodondwa nango awa atakuteke etikala nango me tobanda deya kodondwa yango fo bocomprendre ke mokonzi oyo bino boponi aza nango ebele kuna na mboka oyo bino bokende siko koloba yango bosala effort po bopesa yango batu oyo baza na ngambu na biso pe bopesa yango batu situ o bana ngambu wana bango nde mutuna na posa na bango ba o bana ngambu na biso baponaki biso bango eza problème te si tozwa bango me batu o bana ngambu wana mususu bango nde oyo bino il faut bo pesa bango biloko wana yebisi bango boye
alobi na bango boye réunion ezali mwa mambo beye me nazoloba mpenza oyo eza nécessaire opea na maîtrise makasi alobi na bango boye alobi na bango bokende na babanki bokotisa bambongo na babanki oyo bobimisa bambongo na biso oyo eza na depo na biso bokotisa ngo na babanki na bambongo comme ça bato wana botinda bango bake kodefa bambongo bodefisa bango biloko soki bodefisi bango biloko boyebisa bango ke bozwa na bino bokofuta na bino kaka ndenge na ndenge makasi te bokofuta na bino kaka bodefa na bino comme ça le bango bakodefa biloko wana na bambongo wana bakodefa comme ça mukolo oyo bango bakokufa biso toko akize bango ke baza na nyongo na biso wana nazokosa bino te bandeko oyo bozwaka makambo ya nzambe barevelation bavanti nazokama pourquoi ozomona nazokama pourquoi bozwango bavanti alobi na bango boye alobi boyebisa bango bopesa bango yango bodefisa bango soki bodefisi bango comme ça mokolo bango bakokufa biso tokodeklare ke baza na eloko na biso baza na eloko na biso tokozwa bango likolo ya nyongo na biso wana alobi na bango bongo mbala moko namoni mbala moko likolo wana ekangami mopanzi oyo bango bazalaki mopanzi oyo mokonzi na biso azalaki oyo azalaki na kati ya limia wana ye ezalaki ka ya fonga mbamo alobi na nga Deline oyoki complot oyo mokonzi ana asali na bato na ye nga na bina yoki complot wana mbamo abina nga yebisa bato oyo oza na bango yebisa bato oyo baponaki nga yebisa bango prevenir bango bazwa biloko wana te oyo bango oyo bakopia bango oyo bakodefisa bango badefa te prevenir bango nde mokonzi ana yebisi nga boye alobi na ngai ya Deline yebisa bana na nga yebisa bato oyo yo oza na bango baza na groupe na ngambu na yo bazwa biloko wana te eza piège yebisa bango kotika te yebisa bango prevenir bango mbala mona moni likolo ekangami le likolo ekangami mbala moko bandeko na nga nalingi kana banda koyebisa bato nazalaki na bango ke bandeko tala mokonzi oyo biso namona boye bato oyo nga namonaki na mokonzi wana bazalaki na réunion namoni bango bakiti na se na mokili na biso bandeko namoni bango bakiti na mokili nazomona bango mpenza na nde bazalaki kuna nde nazomona bango boye na mokili namoni bato wana babilongi wana na nde balataki na réunion na bango wana do mbala mona komomona bango bakiti na mokili mba moko namona boye babandi kobenga bato boya kozwa mokonzi na biso aza na bomengo ebele na mboka na ye kuna yango abito banda ya kovivre nango boya kozwa olingi lupangu ya kozwa olingi voiture ya kozwa contact ya voiture yango namoni mbala moko bazwi pake ya bambongo baoke kokotisa yango na babanki bandeko na nga baoke kokotisa yango na babanki namoni batandi bavoitire sika ya kitoko batandi bavoitire sika nde sikoyo bazokoloba na bato soki oyeka kosinyeka mukanda ezalaki bongo osinyeka mukanda bapesi okontaki donc bazodefisa bino boya kodefa na bino boya kodefa namona boye bato oyo nga na ngai nayebisa ke eza piège babandi deja kokende bazokende na yebisi bino mouvement moko ekomaki place wana bato bazwi bambongo bakoti na babanki bazwi bambongo nga nazolanda bango nayebisa bango bozwa te eza bapiège bato bake oyo tozalaki na bango na ngambo moko ebele bandeko na nga bakendaki na ngambo wana mokonzi wana oyo azalaki na gauche namoni ka mwa bato mokie batikalaki wana nde nake nayebisi bango bino bokende te bino mpe bokende ti bokende kuna kasi bazopesa bato bambongo kuna bani bokende kozwa te bato wana babi te bafanda evima mama babi te biso tokende te tomona mambongo clair te tomona ngo ndire eza piège nga na babi en tout cas boza bato ya mayele
boza mayele ngai nzamba fongola kinga likolo pardon mukonzi na biso na mona kie na likolo wana na olo baka mukonzi na biso na mona kie na likolo ye penza alobi yende mutazana bozwi mukonzi oyo mboka na ye eza te kazana eloko te me mboka na eza moto ba okende nde kozika na mboka wana ya moto ba okende kozika eza ndengwana ozomona sikoyo bato bazoyokela nga te na bandi kolanda bato bandeko bato banda koyokela nga te naloba na bato boye bazokosa bino basali bino bapiège bazokosa bino muta banda koyoka nga te bandeko na nga boyoka mbala moko na lembi na fandi na mabele nazoka mawa nde bato bazokende nazoka mawa po nga moko na yoki na matoi na nga pe na moni na misu na nga réunion mukonzi wana asali na makambo alobi na moni na misu na nga siko nazoyokela bato wana mawa ndenge bakebele antuka nazaki vraiment na mawa na fandi na nga wana mbala moko namona likolo efungwami lisusu le likolo avant kutu likolo efungwa nayoka susu mungongo ebengi nga Adeline tala likolo le natali likolo namoni likolo mapata efungwami le namoni mapata efungwami namoni éclairage wana na banda omona na musika wana mba moko mungongo oyo banda oloba na wana éclairage ne bandi sukoloba abandi koloba Adeline ngande naza boye na telema oloba abina nga Adeline telema oloba pourquoi ofandi nga na bi mukonzi nga nazoloba bazoyokela na bango nga te nazoloba na bango bazoyokela nga te loko opesi nga pe preuve moko to ezolakisa ke pa na yo kuna nde bozwi ezali mutu moayokela nga eza te bato nyonso tozalaki na bango awa bakei antuka ngai nakoki na nga lisusu kolanda bango te abina nga telema Adeline na fongoli likolo oyo ekangama lisusu te banda kotambola siko nga moko na otambola na yo abina bandeko nazokosa bino te na oyebisa bino makambo oyo ezalaki na révélation wana abina nga Adeline siko ngai moko nazokotambola na yo likolo etikalika ya kofungwama boye banda koloba na bango esaki siko ndenge nini bamona telemi siko ye moko akomi kolakisa nga bato siko akomi kolakisa nga bato soki alobi loba na mutu oyo loba na ye siko nga soki nazosolola na mutu wana yo ozomona kaka naosolola na ngai ngami naomona likolo eza kofungwama mutu naosolola ne azomona teke likolo eza kofungwama nga naomona likolo eza kofungwama nazosolola na mutu le naosolola na mutu makambo pe oyo nga naoloba pa mutu ezowuta sikoyo ye mukonzi wana soki ayebisi nga ngamba moko nalobi pa mutu wana ye soki alobi na nga nalobi pa mutu wana nde omona biloba na ye boye loba na ye wana eza bapiège na yebisi ndeko na nga wana eza bapiège batie bapiège loba na ye mukonzi na biso mutu aza na bozwi ebele mona yebisi ndeko na nga mukonzi na biso aza na bozwi ebele donc yebisa ye ake kozongisa biloko wana azwi wana omona mutu na contact ya voiture azotiaka aboye na papier na papier ya lupango bapesi ye na adresse ya lupango na babengani na bafongola ya ndako bapesi ye omoka mutu ka boye azotiaka fongola contact ya voiture boye mba moko omona nzambe abinanga yebisaki ezongisa biloko wana azwi azongisa ngo po azongisa ngo mwanga na bi kende kozongisa biloko wana olongwa na groupe wana siko ye soka lobi na mukonzi nga pe na lobi ndenge to travaillaki na ye vraiment en tout cas ezaki vraiment kitoko ezaki esenga nazotambola likolo ezaka ya kofungwama nazotambola siko eloko na remakaki soki na telemisi mutu mosusu na telemisi mutu omona ye alobi okay solola na ye mona banzo solola na mutu wana omona ye mo azoba nga tika isiko tika ikende eza na mutu mosusu ozoloba ne alobi te nga sina zwi ya bozwi na nga nazobanda ngo deja awa yango ezolakisa ke mukonzi oyo aza na bozwi mo mutu yango teti azotia ko tika biloko wana mutu oyo nde mutu aza na bozwi mokonzi oyo omoi ye azoba continue kaka koloba na ye continue koloba na ye kotika te Adeline continue mo nga kutu omona azolinga na ye te abi continue kaka ale tina ko continue mo mutu yango akei azobanda nga landa ye loba kono mona azolanda ye maloba oyo azobanda nga nazoloba pa mutu yango biloko wana bazokosa bino yebisa ye bakosa ngabi bazokosa bino boye alo mona bitika ekende luka mutu musu le na kokende bongo bandeko na nga
ekomaki mbala moko elo nini ayaki koremake eza na mutu mosusu soki natelemisi mutu nandi kosola na mutu omoi yabi te Adeline ye te leka na oye te leka na oye te mwana leki so natelemi abi ye te donc ezalaki sikoyo ndenge wana nde sikoyo na comprendre te abandaki kopona bato ya kopona oyo nga na kosola na bango alapres mbala moko naye komona groupe moko bato so bakomi koloba même langage na ngai bakomi pe koloba ke eza bapiège banini o tokomi ebele tokomaki ebele bandeko na okosa bino te tokomaki ebele tokomi koloba même langage tokomi sikoyo ko monga na ke na tuni bango abi o mota mosusu omoni bato mosusu oyo andoloba na non ngasi na zwi bozwi oyo na otika mokonzo boye mwana ke kuta ye ngabi o ndeko yo boyaki ti yo abi te ma sœur le na sololaki na yo après le na kendaki na raisonner ngabi te o eza piège na kenda kozongisela bango abi na zongiseli bango contact na bango na zongiseli bango nyonso na zongisaki na sepeli nga na bi wow doki bato ebele penda oyo bakendaki bazongaki bandeko nde après siko na bandi kosepela mbala moko na bandi koloba mbala moko mongongo bandi koloba nanga Adeline makambo oyo nyonso ozomona yebisa bana na ngai yebisa bana na nga ke ngai nzambe wana siko ase présenter ke ye nzambe liboso ezalaki ka mokonzi boyeboye nga mokonzi na bino nga boyeboye nde siko alobi Adeline yebisa bana na ngai ke ngai nzambe na ezoyebisa bango bayeba ke totikali ka na quelques jours abi Adeline botikali ka na quelques jours na mokili oyo lokola Satan amoni ke atikali ka na quelques jours po ye na bato na yebaki ekozika na moto yango moni atelemi makasi na ngonga oyo ateli bino bapiège ebele me yebisa bana na ngai aloba nde nano yebisa basali na nga na fongoli bango likolo abi Adeline na fongoli yo likolo abi omoni modele na tamboli na yo likolo ya kofungwa po na yebiso makambo oloba na bango abi na kokanga su likolo yango te abi na kokanga su te etikali ya kofungwa mapona yo makambo nyonso lenga nazoyebisa yo mbala moko yebisaka bato lenga nazoyebisa likambo yo mbala moko yebisaka bato po bazwa mayele po monguna Satana aza na bapiège ebele oyo azotia bana na ngai yango na ngai pe nzambe na telemi bandeko yango so naloba makambo nalobaka nzambe aza kotelema mpona biso bana na ye abi ye lokola ye amoni ke etikali quelques semaines azwa bana na nge ebele tala ndenge azwaki bana na nge ebele yango mpe nga nzambe namoni ke nakotika te bana na nga bakende mpa na ye na moto yango na ngai nzambe na telemi funa récupérer bano yanga abi Adeline nga na telemi mpona récupérer bana na nga makambo nyonso oyo nazoyebisa yo ndenge omoni na révélation oyo na révélé yo yebisa basali na ngai ba oyo nyonso bazosala évangélisation ba oyo nyonso bazosalela nga na bosolo yebisa bango babange eloko te monguna Satan atemi na bapiège ebele me ngai mpe nzambe na bango nafongolili bango likolo alobi Adeline omoni nde nafongolili yo likolo yo moko omoni nde natamboli na yo ndenge nafongolili basali na nga nyonso nazokosa bino te abiyebisa basali na nga babanga te bateya bana nzambe bateya liloba nga nzambe naza likolo eza kofungwama alobi na nga Adeline banda mokili ebanda na nafongola likolo modele nafongoli te abi banda mokili ebanda nanu nafongola likolo ndenge nafongoli sikoyo te Adeline nafongoli yo likolo likambo nyonso nga na koloba na oloba kobanga eloko moko te telema loba bato nyonso bayoka yango alobi yebisa pe basali na nga nyonso babanga eloko te ngai nzambe na bango naza kotelema nafongoli bango likolo pona nalobaka na bango le nyonso po ngai moko sikoyo nazo dirige basali na ngai alobi soki bolobi likambo bino basali na ngai abi na nga Adeline soki olobi na muntu likambo
omoni mutu wana azozala kaka te ti azoyoka te kokontinue te abi kokontinue te seke mutu wana aza yanga te ayebisinga bongo abi mpo mitema bana na nga ekozala susu ya ndisu te abi mitema bana na nga ekozala susu ya ndisu te Adeline soki nayebisi yo likambo kobangaka te loba na bato baoyo ya ngai bakoyoka soki yo lobi abi baoyo ya nga bakoyoka soki yo lobi yebisa mpe basali na nga nyonso esika bazali baloba bateya verite bateya bosolo po botikali kaka na quelques jours temps ekomi mokuse yango nga nzambe nakoki kozela lisusu te natala bano yanga bakendaka na ngambu ya mutu wana nakoki kozela lisusu te yango na ngai mpe na telemi mpona bundela mpe bana na ngai alobi na nga ndenge wana bandeko na ngai mbala moko antuka nayokaki esengo makasi nzambe alobi atelemi afongoli libiso likolo alapres ayebisinga boye abi Adeline yebisa bana na ngai makambo nyonso oyo omoni badefa bambongo na banki te alobi na nga badefa bambongo to bakopropose bino boyaka na okodefa mbongo moko kofuta na oka malembe yaka no abi Adeline yebisa bana na nga badefa te bo evite kozwa babiloko na crédit alobi bavoiture abi na nga Adeline bavoiture ebele ozomona wana esami na monde ya ténèbre abi esami na monde ya ténèbre bavoiture ozomona wana soki na fongoli bino miso abiso na fongoli bino miso bomona bavoiture ezotambula na mokili na bino bokoganga abi bokoganga eza bavoiture te ayebisa nga te soki eza biloko nini me alobai na nge eza bavoiture te oyo bino bozomona ana alobi yebisa bana na nga baevite kozwa bavoiture na bacrédit baevite kodefa bambongo na babanki bakopropose mbongo moko abi na nga mutu nyonso oyo akozwa bambongo na banki azwi mbongo bapropozaki azwi ekele akokufa ata azotambola na via sanctification soki akufi na niongo wana ya banki monguna satana akoakize ye alobake aza na eloko na ngai alobi ke aza na eloko na ngai aza na niongo na nga alobi Adeline yebisa bana na nga nyonso oyo nyonso akozala na niongo amona bokonzi na nga te soki akufi yango wana bozwa te eza bapiège baluka badefisa bino bambongo ebele wana ye azoyebisa nga boyebisa bana na ngai bozwa bambongo wana te baluka badefisa bino bambongo ebele na banki alobi bambongo wana ata babi na bino bosalela commerce abi mbongo wana ekoprogrese te na commerce po eza piège oyo bango batie bino lei bino bokozwa mbongo wana olobi osalela yango commerce wana ekoprogrese te alobi ezala mutu mosusu azwi mbongo wana alobi ke nga nazwi na kosalela yango na kozongisa alobi soki mutu wana azozongisa mbongo wana bien azotravaille nango azozongisa yango bien aza deja contrôlé po aza deja na eloko na bango aza deja contrôlé lere ye azozongisa mbongo wana bien bakomona ke ye azofuta niongo wana bien alingi asisa yango bakopermettre te asisa yango abi ekokoze bato ebele bamort précoce donc baliwa moko ekoyela bato donc donc ekoyela bato donc na temps oyo olinga kokufa te do baluka moyen nyonso mpo baboma yo mpo okufa osisa niongo wana te abi na nga monguna satana aza na posa te bato nyonso baodefa bambongo wana na banki bazongisa ye posa ne eza kutu te mpo aza na besoin mbongo yango te ana besoin nango te problème ne ezali ke soki alobaki mpe akabeli yo eza ya kokabela akoakize yo te mpo akabelaki yo mais soki alobi ke lokola alobi ke adefisi yo donc seke oza na niongo na ye abi mutu nyonso akokufa na niongo wana ata tambolaka na via kobanga nga soki kaka monguna satana akize ke aza na niongo na nga
akokota bokonza likolo te. Abiyebisa bana nzambe bo defa bambongo te na banki. Bandeko na ngai yango nazobondela bino na temps oyo tokomi éviter na ba nyongo ya banki. Po be révélation oyo ezalaki na 2019. Donc ba o bazona ba mbongo to ba voiture avant wana na yebite na ndimi te keza na kati ya makambo oyo na yebite mais ezalaki nzambe ndenge a révélaki nga na 2019 na début. Donc alobaki na nga ke ba kosalela yango ba kosalela na yebite tout déjà c'est bandaki po mamba bambongo mo pozo yo kango donc ezaka ba proposition modo ezaka blo moko benga na olobaka o nzambe a révélaki nga donc mutu na mutu amitala o nano de o a défi déjà mbongo wana azamayele aluka position nyonso na ndenga kozongisa mbongo wana po eza eloko oyo komemela mutu liwa moko précoce donc liwa moko avant donc ekoboma yo soko ozofuta yango bien. Donc ozomona doki eza pe biloko mosusu doki naye kotala boye nanga mona kibomoto naye kotala ngabi soki ata biloko wana yo odefa mbongo mobo ozosala yango commerce soki yo kufi eske bana na yo to bandeko no bako raisonner ke mbongo oyo ezaki ya nyongo to zongisa ba ozongisa yango te. Ozomona soki eza voiture oyo so ozwaki déjà ese na yebite soki bakozongisa voiture wana to ndenge nini. Donc problème isiko nzamba yebisaki nga ke monguna satana aza na posa te bato bafuta banyongo wana aza na posa do nyongo wana do ndenge kaka adefisaki mbongo wana yango ndako akize onango po aza na posa ti yo kufa kaka osisa kofuta nyongo wana te. Yango na ba o bazwaki bambongo na ba banki bozala mayele na yebite so ndenge bosala ntoka bobondela bozala mayele pona yango ezaki vraiment banda 2019 mais na partageaki na ngango mwa ndambu déjà na partageaki yango pe a pe na lobaki na lobango pe a na chaîne na biso oyo na partageant pe etambola po bato ebele bayoka yango surtout biso bato toza na Europe bandeko nanga biso bato o toza na Europe elo na lobake bomoni quelques jours o nzamba lobi ke totika na quelques jours ya pamba po mokili oyo disparaître totika na temps mingi te nazoyebisa bino mona quelques jours wana o totika nango quelques jours toyebite na nzambe so eza combien de jours ekoza pe 3 jours ekoza pe 3 ans ekoza pe combien de quelques jours yango nazokoyebisa bana nzambe na quelques jours o etikali wana na quelques jours wana ka mundela kozo kita kalate na quelques jours totika na mokili mundela ko kita mutu mwindo akomata donc Afrique ko tombama Europe ke kita siko biso ba oyo to bimaki na Afrique to yaki tokozonga na ba Afrique na mboka na biso tozonga na Congo to lo be biso ba Congolais pona lo ba lingala donc biso ba Congolais tokozonga na mboka na biso bandeko nanga to raisonner yo ozimbongo abatu wana po ozongisa na ebite suko olobaki na sekese longo commerce na Afrique bakolanda yo na Afrique te pozongisa mbongo wana ese okozala pe na Afrique ozozongisa mbongo ya bato anyonga poto onandimi te kosalela yo mona ngota msu bénéfice pona yo ba mono ke na Afrique yango kitina biloka bien oza bien boye banini mais bokonza likolo bungisi yango po bakwa akizio na nyongo na bango bandeko tozala mayele to wela na biso ka bokonza likolo. Donc nazo yebisa bino poto bo comprendre Saint-Esprit na bino bo comprendre makambo o nga na oyebisa bino landa révélation o bien o comprendre makambo nini o nzamba lobi na biso na kati ya révélation o landa yango o comprendre de tozwa bambongo te eza ba piège ya monguna satana bandeko na nga eloko eza important na révélation o nzamba lobi to defa bambongo na banki te nga nazoyebisa bino namonaki yango namonaki bazoke kokota bambongo na babanki nyonso bazoke kota bambongo na babanki na bato bazokende kozwa bandeko na ngai yango oyo nga nazalaki nango mpona partage yango na bandeko na ngai nyonso o bakolanda ngai likambo ya bambongo na banki tozwa te basali na nzambe kotelema koteya na bosolo yango bandeko na nga oyo oyebi ke oza na eloko moko ezokanga yo tika yango sala repentance longwa na mabe totambola na via sanctification totambola na via kobanga nzambe po te komi mabe nazoyebisa bino bandeko te komi mabe tobondelaka mingi monguna satana tie ba piège partout
o ayebi kaka fo akize yo mokolo suka fo akize yo makambo baniongo oyo na partage kango période moko eyelingaka siko na partage kango période mona sere na nga moko na beteli ekande na beteli no tala révélation na zwa boye aloba na ngelo moka moto ya lobi na nga ade na kala ezalaki toyebaka ke mutu soki akufi bakotuna na ebemba mutu wana nani aza na nyongo na ye baloba ndeni mutu oyo akufi naokoloba ngote do bakotuna na ebembe nde eza mutu akufi avant bakanga seke bakotuna nani yango oyo mutu oyo akufi aza na nyongo na ye babande kotuna bongo na kala bandeko to raisonner toyebi lelo etuna masu te na bibembe na yebi pete pourquoi babande kotuna bongo se na nga na lobi ade na kala lepso tozali bana mikiso mutu akufi avant bakanga sekei batunaka nani oyo aza na nyongo na ye mutu oyo aza na nyongo na ye afuta mutu pe oyo wana aza na nyongo na ye famille ekofuta famille ebanda kofutela mutu oyo akufi ebembe me leo batunaka susu yango te abina makambo lobi na pesi yo raison alobi ke makambo lobi na pesi